Ils nous ont accompagnés. Ils nous ont fait rêver. Ils nous ont fait rire. Le groupe Salongo de la RTNC célèbre ses 50 ans d'âge. Bakenda wapi bamona na kate groupe Salongo na biso mama to lukaka bino ba mama boye biso yoti. Eh bien, le groupe Salongo qui a fait la fierté du cinéma congolais. 50 ans. Et olika munene. Souka l'événement bandeko. Eza ya koinda. Groupe Salongo 50 ans. 50 ans. 50 ans. 50 ans, ça c'est fait, bandeko nanga. Pendant 50 ans, on vous a accompagné na banda kunabino. Keba, monde entier. Groupe Salongo est conquis 50 ans. C'est pas donné à n'importe qui. 50 ans, ça s'est fait. 50 ans, on doit coller. Alors, Coco. En tout cas. Oh, anniversaire Kitoko. Mais Toko fêter là, on pas voir. Bientôt, le 50e anniversaire du groupe Salongo. Suivez-nous sur Univers Télévision pour ne rien manquer. Des jeunes gens qui veulent faire l'art dramatique puissent prendre la relève du groupe Salongo. Et il est entendu que nous vieillissons et que pour la pérennité de ce groupe, il faudrait qu'il y ait des jeunes gens qui aient assez de coups de franche pour pouvoir prendre la relève, faire des choses qui plaisent aux téléspectateurs et continuer l'histoire de ce groupe. C'est en fait notre vœu. Nous ne voudrions pas qu'après nous, un jour où Titengesana ne sera plus là, que l'histoire du groupe s'arrête. Le groupe Salongo est devenu presque un patrimoine national qui doit absolument survivre au-delà des personnes que nous sommes. Hey, ya lelo ya sika. Bakenda wapi bamona na kate groupe Salongo na biso mama to lukaka bino ba mama boye biso yoti. Groupe Salongo, théâtre de chez nous ya biso moko. Ya mboka na biso moko, théâtre de chez nous, groupe Salongo. 50 ans. Et olika munene. Souka l'événement bandeko. Groupe Salongo 50 ans. Tala kaka. Oboti mwana tia yo koma na 50 ans. Tala ma génération de Zolanda. Yango to yepa na bino bandeko na biso. Bandeko na biso, ba mama na biso, bana na biso, ba leki na biso, ba koko na biso. To ye ko yebisa bino ke biso ba mama na bino, ba koko na bino, ba yaya na bino, ba leki na bino, to kokisi 50 ans. 50 ans na masano na biso. Oye sepelisa bino bavula na bavula. Oye ko zali ta jeudi ko kika boye, to zo la suite, ba suite na ba suite. Ndé bo zali ko zela wana. Ya ko lika mangole lo ko kokisi 50 ans. To zo la bino to tala ndé bo sala biso. Ko to wana posa to bima. To kende. To bimi ala to ke Kinshasa. Bata Kinshasa ba bimi bazongi awa. To tambola, to kota ba Paris, to kota ba Londres, ba mboka nyonso to ke to kota Belgique, na ba frère na binoti. Et bino atu comme ça na bino wana so ezaki na poto pe boza bien. Te ba bongisa ya bango. Biso pe biso bandeko na bino biso oyo. Bo bongisa pe biso na 50 ans oyo. To yito mona loboko na bino la kata kitunga. Le panier circule encore, et circuler pas nyonso. Panier wana circuler, ba honorable, ba PDG, ba ministre. Bolandaka ba groupe Salongo, intérieur, Goma, Kivu, Lubumbashi, Matadi, Chikapa, Kananga, Mujimai, bolandaka groupe Salongo, Bandundu. Tozo zela binoti, la cagnotte na biso, tomona loboko wane kota. Tomona misala biso sala to sepela pe. Eloko tozo zela yango wana. Ya mingi ya kolobesa te. Tozo zela binoka tomona cagnotte wane tonda. Bana bande ko na bino ba sepela. Groupe Salongo ebongisa mabala. Groupe Salongo epesa batutoli ya malamu. Groupe Salongo oyo babale ezaki ya kokufa na ndako balandi groupe Salongo boye bala moko mama na tata batalani bolingo ezongi na ndako. Groupe Salongo epesa bana toli ya malamu na ba éducation ya bien. Yango biso yo 50 ans yango yo tozotali ya ka bino. Merci beaucoup. Eh bien, le groupe Salongo qui a fait la fierté du cinéma congolais. Le groupe Salongo qui vous a fait rigoler
qui vous a fait pleurer, qui vous a fait divertir, qui vous a conseillé à travers nos pièces théâtrales. Le groupe Salongo, c'est un groupe éducatif, porte-parole du gouvernement à la population, éducation de masse. Eh bien, événement Yamounene, Batu Oyobolingaka et Sengo. Pendant 50 ans, on vous a accompagné dans Banda Kunabino pour la Kosepelisa Bino. Eh bien, 50e anniversaire, il y a groupe Salongo. Tous a vraiment la besoin, il y a soutien Nabino pour ezali fête ya mboka mobimba. To fêter fête avec beaucoup de succès. Bana mboka partout bisika bozali. To sengi na ba konti na biso nyonso ya mboka. To sengi na basali na nzambe. To sengi na force de l'ordre. To sengi na ba étudiant. To sengi na ba mama ya ndaku. To sengi bana. To sengi na ba artiste nyonso. Comédien, musicien, ba sportif. Bino nyonso bosunga biso pour que to fête fête oyo avec succès. Ezali fête ya biso nyonso. Ezali fête ya mboka mobimba. Groupe Salongo, 50 ans de carrière. En tout cas, to sengi ezala vraiment fête moko avec beaucoup de succès. To che kanot na biso na se pour na batu nyonso oyo bakokota moi le boko na libenga pour la aider théâtre de chez nous. Groupe Salongo est fêté 50e avec fierté. Ndenge to sala ki musala na biso avec beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, beaucoup de joie, beaucoup de détermination et surtout beaucoup d'amour. Parce que nous on vous aime, nous on vous porte là dans nos cœurs. Bon, et depuis surtout fêté 50e anniversaire na biso avec succès. Mbote na bino balandi na groupe Salongo lelo na iko lobela likambo moko ya malamu toyebi ke kolukaka biso toyebi ke kotuna na misuna tokende wapi toza na biso toza na bino mpe awa na mitema toyebi lelo na iko loba mpona 50 ans na biso tosalaka na biso misala tosalaka na bato ya kisasa na biso toza na diaspora misala tosalaka na biso yango na sikoyo na 50 ans na biso tosengi bino bolanda biso film ya kala okomona baebale mondial bamopepe bamonoko bainga okomona bango bamama mosele okomona bango mpona makambo ya 50 ans na biso bandolandela biso kuna bokotala biloko ya kala oyo esalama mpe bokotala oyo ya sika oyo tozosala tozali na biso tobungi te nzambe apangola bino donc 50 ans na biso mpe tozosenga bino botia mpe quelque chose tala kaka tozofete bolingi na biso bolela biso oma ya miso tomonaka ma ya miso yango te embalo tomona mpe ma ya miso bakonta bange mpe bozala kuna nzambe apangola bino. Keba monde entier groupe Salongo ekokisi 50 ans. C'est pas donné à n'importe qui. Groupe Salongo ekokisi 50 ans. Oh, anniversaire kitoko. Mais toko fêter là pas wapi. Bon, landela batongo pas wapi. Balobaki bakufa te. Eh, toko mimi bangi mais tokufa te. Souki apembe bimi, mabande bimi mais tokufa te. Groupe Salongo 50 ans. Kini mobimba. RDC bakisa libanda ya mboka monde entier. Groupe Salongo 50 ans. Eh, nana on discuté. Groupe Salongo 50 ans. Joyeux anniversaire. Eh, nana on chatembe. Soki omoni Lion akondi kobenga ye niao te. Sinon te. Eh, balala te. Balamuka te. Joyeux anniversaire 50 ans Groupe Salongo. Eh, nana on chatembe. Balobaka moto alikolo joueur ya likolo moko batiaka ichobote keba inda eza ya koinda Groupe Salongo 50 demi-siècle bino moko boyebi Groupe Salongo 50 ans de Groupe Salongo ba fanatique ya mama linga to ba fanatique nyonso ya Groupe Salongo bo soutenir biso ba koko na biso bana na biso babota bakoko na biso pona na bakoko ebele toana bakoko ebele Groupe Salongo 50 o koko abombaki na bombaki te na tango o naza na bongo tango yango Groupe Salongo 50 bo bandolanda biso wapi na bateatra sika no ya kala. Coucou, bonjour, ma fan de Groupe Salongo.
Bonjour, nous sommes partie d'église. La nouvelle moko ya bien pour annoncer bino. Ezali, groupe Salongo Bezo fêté 50 ans. 50 ans, ça c'est fête, bande konanga. Alors, pour nous fêter yango, pour nous programme nyonso, pour vous aller au courant nango, il faut bolanda biso na télévision, beaucoup retrouver ma programme nyonso oyo tosali. Arrivé na biso groupe Salongo ya diaspora na Kinshasa, kokutana na bande konnexion ya groupe Salongo ya Kinshasa, nyonso bokolanda ngo étape par étape na télévision. Bati nyonso balingaka biso. Tozala besoin tout le monde a bolingo wana. Baby anniversaire, mon ça aussi 50 ans. Ils ont qu'à moitié un siècle. Groupe Salongo, et aussi moitié un siècle. Alors, Bolobini. Baby que va cadeau ça la bien. Maman, toujours c'est la cadeau na bino. Toujours c'est la bon manifester bolingo na bino envers biso. Et ça biso plaisir, il y a trop. Yango wana. Biso nyonso. Tokutana na ba cérémonie o tokosala, tokosepela ensemble, tokofêter ensemble. Kaka boye. Balobi univers Tianza mulwe. Biso c'est liboso. Bonjour, c'est Rose Lié Azoua du groupe Salongo. Ravi de vous retrouver à nouveau. Bientôt le 50e anniversaire du groupe Salongo. Suivez-nous sur Univers Télévision pour ne rien manquer. Nous serons tous là. Et très bientôt, de Kinshasa en Europe pour une tournée. Merci. 50 ans groupe Salongo depuis Paris, à Paris avec Karine Pala, les André 50 ans groupe Salongo. Et pour Rosala, mais puis pour Belé. Voilà, 50 ans groupe Salongo, tu es déjà préparé. Malobi, pour fêter la Kin, pour fêter PA à Paris. À Londres? À Londres, ah, il y a Europe. En tout cas, beaucoup, parce que ma ramené les accords. À Bruxelles. À Bruxelles, partout. À Londres, à Paris, à Bruxelles, oui, parce que pour ça, on a 50 ans, ça s'est fait. 50 ans, on doit coller. Alors, Naba Coco. Naba Coco. En tout cas. Donc, Tozoya, on a laissé tomber. Banzela wana, laissez tomber. Banzela wana. 50 ans. Depuis Paris, Chamolaï avec Karine Pala, le spectacle est ça, ma awana, œuvré, va ville et Lyon. Alors, tous en a bien pour 50 ans, groupe Salongo. Check.